Et comment à niveau ni bino papa ndakwana est-ce que baso yeba teke moi sur qui ne libala? Oui. Aozala courant que moi oyo azama sa mutu azoke na ko ibisayo yaza kuna ngana za awa. Donc oya awa esuka awa. Ozalanga ngana ozo charge na yo ou soit au futa nda côté na lesa na ozo charge na yo. Ce qui mbali na ye a. Mais na ba ese na biso ba biloko mususu ba dingi mususu ba na otela biso au moment la période ba tie bino dingi mais ba bambi yango na scotch. Ba tie bino na monteur attend mususu mais 15 personnes et ba tie bino ba bo matata 40. Bokende. Au moment la tokei ba risque au mwana na moni na nzela wana tokenda na butu to comme attaque katikati te monteur ekate la biso. Na expliquer bilo mususu ta banda o sepela nango te boko vanda boye bozala bande ko na chambre omona na butu ndeko azatake wa nzoka longo pena kote bo banda olala kene na chambre ba mibali oke lukani omona yena na sima papa ndako nini papa ndako na biso ndenge azalaki ba fi mususu tozali na bango bando linga na bango penza ko kende bisala te donc papa ndako na biso no profiter. Si vous avez un bon loyer, à Rolinga, à Komisoma, sinon c'est au Biminae. Si vous avez un zamba, vous commis devant Maïbo, pourquoi vous avez un zong dans la Sundola Moko? Pourquoi vous avez un zong? Vous avez un commis déjà. Vous avez un engagement au Rokatissa. Vous avez un zong, vous commis déjà au Matamai. La nana yo me profile la tekana. Clic là. Maman. Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse, le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Bonjour, bonsoir, ça dépend Gonga, Bozotala, Congo Révolution, na mes chaînes Nabino Congo Révolution. Merci na ba partenaire Nyoso Batala Kabiso, presque Mokili Mobimba, to pesibino merci. Lelo to kozana kata plateau te, lelo to kozali banda ni bomoni to zali banda, to za wapi, to zana parité, to sala ki déplacement, to zana mboka ya Grèce. Grèce o babengi République hellénique, Elada, Grèce. Spécial Grèce, to solo alilo masolo ya Grèce. Masolo ya Grèce to beta mamingi na poto. Banda Grèce ba bebisi poto, batantela makolo ba bebisi poto. To zalaki obligé, to se déplacer équipe Mobimba. Namoni kuna Michel Kombe Aigle na réalisation. David Angali merci na yo Fay, merci na yo Yadjo Matope double maître, merci na yo. To zana kati ya mboka ya Grèce, Congo Révolution, to changer sikoyo vitesse mundela changer. Donc ça veut dire to zana plateau to alibanda, to ali plateau to alibanda. To zana kati ya mboka ya Elada Grèce. Na ko rappelle bino muke histoire ya Grèce. Grèce babenga kango Elada. Grèce balobaka deux langues, balobaka anglais, balobaka na hellénica. Hellénica, ezali langue ya ba grec oyo balobaka. Selon histoire, Grèce oyo bino monaka ezali premier pays oyo ebanda na mukili na makambo Italie na Europe. Yango bomonaka ke code ya Grèce ezalaka plus 30. France azana 30, Hollande na 31, Belgique na 32, France a 33, Espagne a 34, ba Finlande bazui batuna batu bazui. Alors, Grèce selon histoire azana histoire munene na kati ya mukili.
tant que lobaka politico tant boyoka ka politico ezali politique lelo poto bana ko sala politique na bamboka na biso partout ezali par rapport ya nini par rapport ya Grèce mutabanda politique liboso na mukili mobimba ya on ba beka ngo politico. Deuxièmement, tant que boyoka ka ba pretaka serment Hippocrate o boyoka ba médecin ba pretaka tant ba sisi ba classe na ba médecin mutasalango azali grec ye wana Hippocrate azalaka na mboka ya Thessalonique. Tozongi selon histoire toujours bato bi omona ka bakongo lokola ba Niarchos bakomo na nyoso minene wana baza ba grec. Alors na Bible selon Bible tango yoka ka Thessalonique wana ezali awa na kati ya mboko nga na nyeti makolo eza na kati ya Grèce. Thessalonique o pasteur alobaka tangelanga na un Thessalonicien kasi eza lokola bandudu na bango. Ça veut dire que na Thessalonique ville à Thessalonique. Tango pasteur alobaka tangelanga na Éphésien un Éphésien wana ba bien Éphèse donc ezali mboka lokola matadi na bango. Tango balobaka un Corinthien ezali Corinto donc ezali awa toujours na kati ya Grèce ya bomoni ke Grèce azali na histoire munene na kati ya mokili. Voilà toyaki tokuta na bandeko na biso tokozana histoire moya munene na obetela bino da pokwa lelo na émission lelo koyamba sœur na biso Lucia la brésilienne ye azali congolaise avandaka na mboka ya Grèce azwaki ba risque ya makasi ya kokatisa mai oyo ke ba humeli na kati ya mai pendant 2 jours bato bazotambola kaka carburant esili bazotambola ebale mobima mais nzambe ya mawa a salaki grâce lelo abimi azana biso a préféré ameka partager na biso muke po ete ya yonde ko yotikali ko banga na ote soko lingo ya za volonté na soki lingo ya pété za volonté na yo mais ebangisa ote yo mutu osotala biso. C'est Lucia, bonsoir. Bonsoir David Mombele. Bonne santé, ça va? Oui, ça fait tout. Soki bato basotala mokili mobimba Lucia la brésilienne asalina. Bon. Nga comme nangeza Lucia bato bayebi nga mingi na komba la brésilienne. Ben nazala moi histoire eza moi mulai na parcours nanga ndenge na sali pona se retrouver na kati ya poto. Na kati ya poto. Voilà. Oyaki poto na nzela ya mai ubi oyaki na nzela ya visa osu avion ti o se retrouver à na Grèce. Bon. Na utakin na kin na zwa visa pona koma na Turquie na yaki na nzela avion à partir à Turquie ndé na lukaki moyen ni na se déplacer parce que zaki destination na ngati. Voilà. Kokoma na yo na mboka ya Turquie. Turquie za mboka kitoko mingi pe walo ke Turquie za poto. Pourquoi pas ovandaki na Turquie? Nini d'abord to tia na arrivé na yo za mupaya okomi Turquie makam nini le kaka na mboka ya Turquie wana. Oyo remarka ki antaki mwasi, antaki maman. Bon. Turquie au bozo que ça m'a embelé. La réalité est ça embelé, il fallait qu'on commence sur place au cas où on a komaki nde na mona ki ba réalité. Na komaki muto sika nazaki na muto ko orienter ngate. Déjà muto ayambaki ngai abombelanga ba vérité ebelé pona nazona na ta titre de séjour Ekamat. Pour une année a expliquanga ngoti. Balingai kaka ande na ye na komi na ndaku pesi bango mbongo nyonso nazalaki nango te a ezaka boye bakosinga d'abord papa ndaku ngane na boye il faut pesa ngai autant mpona ba séjour na kolia makambo tututu azwa mbongo nyonso nazala nango na pesa na ndenge tovandaki na bandeko mosusu tozalaki ebele mwa ebele na ndako bon tovandaki bakabola biso bachambre côté ya basi na côté ya mibali papa ndako na biso ndenge azalaki bafi mosusu tozali na bango bandolinga na bango mpenza kokende misala te donc papa ndako na biso ano profite soki oza mbongo alwa ete akolinga akomiso mwasi nyonso tobimi na ye po ofuta na olwa ete ntango ozoloba papa ya ndako eza nani ntango olobaka papa ya ndako na Turquie papa ndako ezalaka nani mpe papa ndako yango asalaka nini? Papa ndako eza ondire moto ayaki liboso na biso ye aza na mokanda et permettre ye azwa ndako na ye yango tobenga ye papa ndako po neti biso na kini toba papa lupango mais lokola eza nango lupango te eza kaka ndako yango tobengi ye papa ndako. Donc papa ndako ezali moto ayakala na mboka wana aza na mokanda azwi ndako na ye na kati ya ndako na ye azwi tomonaka mingi ke azwi ndako moko mais eza na 5 à 4 chambres. Oui. Atie bana basi côté na bango bana mibali côté na bango. Ni laisser passer kana kati ya banda kona tangoza 8 filles, 8 garçons na yemo ko kolonda couper azu pe chambre bon.
ba réalité eza ebele ya malamu eza mais mabe pe eza moins ebele neti ya mabe to ko zo ekosa neti ni ya mabe oyo mona kikete ekosala maboyete vie ya bato ko vivre boyete bon pona nga selonga kandi na expliquer bilo mususu ta banda o sepela nango te boko vanda boye bozala bande ko na chambre omona na butu ndeko azatake wapi nzoka longwe pena kote bo banda olala kene na chambre bani bali oke lukani omona yena na sima papa ndako nini eza vi na bango tokokota penza na détail te to ba réalité ya mabe penza za ki ebele est-ce que lelo tokoloba parce que basi mingi oyo bakatisa ba mai bino eza na basi ebele ba ke mabala donc mobali aza na poto na ba France Belgique Suisse partout Londres mokili mobimba azobengisa mwasi na ye ameki ba visa mingi esimbite a préféré que yaka Turquie katisa mai mais sikoyo et comme kana niveau nini bino papa ndako na est-ce que basoyi bateke mwasi azokene libala oui aozala courant que mwasi oyo aza mwasi ya mutu azokena ko yebisa yo yaza kuna ngana za awa donc oya awa esuka awa ozalanga ngana ozo charge na yo uswa ofuta ndako te na olesa na ozo charge na yo soki mbali na ye wana na tiki bino est-ce que bino nde bovanda ka wana elo ni etinda ateke bosala ke bosala biloko nyoso bozo sala yozo kene libala ba obengi pa mobali mais obandi ko bima na ba papa ndaku batu nzela est-ce que zalaka pasi ou bien zalaka nini vraiment ikomela musale za na Turquie ba musale zali pourquoi bosala ate oui difficulté za makasi musale zali oui mais osala ngota 2 mois te so sango une année okufi okokango te yango mona bande ko mingi ya basi ba cédé tellement ba seleki akoki te akosala 1 mois 2 mois koki na été cédé na akena moyen facile osala ki combien de temps na mboka Turquie na Turquie na sali une année OK idée ya kokatisa mai tango zo bima Congo ozo ya Turquie oyaki povana na Turquie ou bien oyaki idée na yo ezaki ke na kokatisa mai wana kene Grèce pona ke nanga poto ngai na destination nga ezaki Turquie te tina zo uta Congo nga nazo ya Turquie na ibaiki na okatisa mai depuis Afrique na ibaiki na okatisa mai na baiki na kwa fontango una koma na destination nga na atteindre objectif nga za na est-ce que webi mai wana za mai munene bato bakufaka na mai wana mai wana liaka bakebele ba requin zali wana ba dauphin ba ndisa minene bazana kata mai mai pesa profondeur ezali mai angilité wana ezali mer Égée donc mer Égée eza mai ya munene eza parmi ba mer ya mokili kondima wana nini lekaki jour ozwaki décision ke nazo longa Turquie nazo kende bobandaki na banga awa toza awa nini awa toza awa yaka sona place tokoti azama na mboka mama Nicole Malonga vous êtes devant Nicole Malonga awa toza sadi awa toza na magasin awa toza oboyoka partout dans le monde Nicole Malonga awa toza mama awa toza devant vous toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3 awa naza na produit spécial ba produit oyo elongolaka attache tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazotambola kana ba poudre na ba fond de teint Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na epona kolongola matampo ba mama banduka ba mama oyo bazana besoin osala taille pona kokisa mamuno ba mama oyo bazana besoin ya kosala ba forme kalinga azala na tolo munene alingi azala na sima munene ba hanche munene bipende munene mama Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche voilà oye vindisa awa tula vimba non yo je mona te oh la kamate eloko evanisaka mabala histoire nano ya kolongwa ezalaki ndeni bon na ndenge tozalaka na Turquie soki tozwi décision ke nga nakangisi mbongo na nga nalingi nakena katisa tolukaka bapasteur baza ya batungundu ya mindele selo oyo kolinga topesa bango mambongo baorientaka biso ndeni tokosama ye akozala te akoriente kaka biso akozwa chauffeur kaka na kati na biso ale batie bino na mai bokende parfois bakotia bino na dingi ezani dingi eza balon oyo tokatisa nango donc ezali kwa eloko apema bafuli yango mopepe yango bokota bino bokotaki apepe combien de personnes bon biso tokotaka parce que déjà tosali yango ba essai ebele eza mbala moko kaka te bokota okomeka bomeki jour ekozwa bokoti mais na ba essai na biso biloko mosusu badingi mosusu banda otiela biso
Au moins, la batie bino dingi, mais babambi on a scotch. Batie bino na monteur. Monteur attend même 15 personnes. Et batie bino batata 40. Bokende. Au moins, tokei, ba risque au moins la moni na nzela wana. Toke na butu to comme attaque katikati te monteur et 4 la biso. Monteur de 4 motos. Monteur et 4 motos na mai. Totali herbe butu minuit. To suka bando tepa. Bando te esengi to benga secours. Le temps to benga secours et comme appelle la moko te il faut base autorisation pour baya ko zwa biso. To ko tepa ka wana to baluki l'état toze la secours ya. Secours air ko ya. Ba ko zona biso ba beti biso nan. Bino bo banga mayo te wana mundela zo ebisao. Abeti ona oza mwana oza mkolo za bébé. Po bazwa bino na eloko na bino wana eseleki mu pepa ba matsa bino na bato amunene. Baoza pena bana baobwaka bango pu. Nayo babwaki kuna mwana no babwaki lui. A mama bana to sali boto sofo. Donc ezaki passe ezaki facile. Est-ce que na kati wana avant ko mata bo mata na dingi wana bo bata makana no wapi na zamba ou bien ezali banda kupeza na place na frontière wana? Avant to mata na dingi to zwaka temps. Akobeta biso temps 2 semaines. Nitinga to sala 3 semaines na zamba 21 jours. À 21 jours na scène na zamba na sokolité na liété na ana mwana ya bébé na maboko. Bakoyi sabino ka bozwa ba lingette batinda lino ka ba mapa na tomate. To kepe herba ko tia biso na mai to komi na mai police kanino bo bandeli suivi à 0. Esenge so futa mbongo mususu. Donc on a ngai parcours est moi tellement moulai donc au sali 21 jours yo mona moi so sokolité na sokolité ozo pa musaka na ba lingette musaka na lingette mona no azaki na agini nazaki na bébé inani bongo bébé inani vraiment Lucia ozo kota na mai na mona ya batu anja batu nzambe mona ya inani po kaka na poto mona batu wana oya ko buma ipama na kati mai ta musanga oza président ya mboka na biso anga oza la mokonzi en plus aza mona mobali amona mobali na yebaki kezaki risque. Mais il faut affronter. Il fallait vraiment affronter pour se retrouver na poto de Nazabu. Yo obandaki ko kende libala na poto? Tenga akena libala te. Akena libala te. Obandaki libala te? Akena ki pona ko sa rêve nanga. Rêve na pona libala te. Soki lelo ndozo tala lelo nzambe amunene bogima bokoma lelo koma mona poto. Mokili mobimezo tala biso. Osali 21 jours na kata zamba na mwana inane ukoti na kata dingi boîte wana eloko mopepe motere kateli bino na kata mai bozo tambola butu mobimba moi mobimba bosaki combien de jours na mai biso to sara 2 jours na mai to sala 2 jours to longwa na butu ba 2 heures tongo etaneli biso to passer journée na moi dans ce moi likolo mai butu ekoti tongo etani butu ekoti nde to ekokoma na Grèce. Bazwaki bino ndeni bo mona ndeni ke secours yango yeba ko zwa bino. Biso to bazu biso na sécurité. Biso moko dia to zana ba maps na biso to tamsa biso bazo orienter biso à partir à Turquie. Mais tozo solate bazo orienter biso cap. Er to komi to moni place maps na biso sukaki ke to ko poster wana. Ben c'était pas facile. Bazo yebisabino tozo kende to tema na to beta na ngomba wana. Ngombe temi lokola immeuble. Il faut bon matango. Donc botiki biloko to bozaki na ngo zaka na bilamba obo changer ya mai na bala na mikongo. To mata bangomba wana to se retrouver na ndenga Grèce. Bande ko mususu tozaki na bango bakufi. Akoti na Grèce mais akomiki akufi. Ti lelo oyo en fait paix à leurs âmes to monana te na ebembe to yoka suite te le kabon. Est-ce que ndenge bokatisa ka mai wana boso ya po bokatisa mai wana za mer ezebala munene est-ce que ba sauvetage ezali eloko ekoki ko batela bino bolati na nzoto? Oui, tozaki na ba sauvetage mais eza kaka en fait azo pesa biso ka pour mona ke tozala ngombe e ko protéger mutu te na mai wana. E ko ka ko protéger biso te déjà to koma ki na danger. Er to komi permet pour toi accoster dingi na biso e bukana e che biso boyo kwa Titanic nde kabwana batu ndambo bakeme batu ndambo bakebo siko batu ndenge tozali bakoma ko welela ba sauvetage or boza ebele sauvetage za limité tozali obligé oya bana orienter biso
aperça ba sauvetage on a tout atoboli ba sauvetage na ye ala biso to kufa to mona liwa na misu to bi bon to benga secours baya ozwa biso amusu ba habité to kene to koma bozalaki na bana basi ou bien bana basi zaika yo moko te to zaki basi ebele mibali ebele na bano total 40 personnes au bokoti na mai. Voilà histoire bandeko bozota la biso presque mokili mobimba tolingi to yebisa bino ke ezali spécial Grèce histoire oyo ezali histoire o bino boyo kaka ke mutu akoko koma pona mundela akoki kosala yango documentaire selon livre yango to se déplacer ki équipe mobimba Congo Révolution poto ya awa na kati ya Grèce to sala spécial Grèce place makamango e bandaka lelo batu mingi bakoma batu na vie mais tala arrivé na ye ndeko mwasi Lucia tala ba condition ya lekaki alobaki bien ki ye fois katsa mai wana mais ayibi batu bakufaka nango mais souena ezalaki ke akokisa rêve na ye rêve ne ezali poto lelo azana kata poto alors Lucia bokomi siko ba grec ba yambaki bidondeli tambo komi makolo komi ni na liboso mona na poto osekaki na sekaki na nte parce que na komi maintenant na komi na place il fallait na komate parce que nde to komi wana ba zongi sarabiso pe bandiko mususu bazongisaki bango do batie bango na kitunga babenga ngo ki batie bino kana eloko mo eza kwa kitunga omoni kitunga ya Moïse ba classe do babwaki bino kati bazongisi bino ti bokoma kati ya mer Égée babengi tirki boya ozwa batu na bino et biso ba mususu po to kimaki to se retrouver to luki moyen ya kozwa ba taxi to longa siko na ndenga mai to ko to siko na kati ya ville wana sikoyo bozana ba foyer e ba yambi bino bokote foyer bokote foyer na kota foyer na ngana Leros voilà lelo okomi na Grèce siko ozana combien de temps na Grèce déjà au troisième année nanga troisième année poto yo revaka na mutu na yo ke okokisa rêve na yo na poto est-ce que poto ngo ekokisami pona yo awa na Grèce oui ekokisami Nino ozo sepela omoni changement ya vie na yo par rapport ndenge ozalaki na Turquie na ndenge ozalaki na Kinshasa changement eza makasi parce que déjà nazo se retrouver na kati ya Europe na Schengen ndenge na revaki yango par rapport à ndenge nazalaki na Turquie na Congo ndenge naza lelo eza ndenge moko te bato bayebinga kala na ba o bayebinga lelo bakomona ki changement eza nazo vivre déjà vie mususu lelo tokoloba ke Grèce eza poto pona yo nde tofandi boto za na poto bien sûr toza na poto nini ezolakisa poto parce que bato mingi baboyaka Grèce eza poto te yango omoni to se déplaçaki na chaîne no na Congo Révolution to ya awa to meka kosolola na bino moko bandeko ya Grèce ba oyo bakoboya yango ndenge ni soki Grèce eza déjà premier pays na kati ya mokili ya Europe ya kati ya Europe na kati ya Schengen Grèce eza na Schengen eza na kati ya Europe naza na ba droit nyonso lokola nazo vivre lokola mutu nyonso vivre na poto neni ba oleza poto te oyebi ke bandeko balungwaka bino obenga bango kati elakisi moto oyo avandaka na France Belgique Suisse soko ki ba awa na Grèce ba biso ke ndeko Michel awiti kati ça veut dire awiti France Belgique bayaka awa na bitende ko Michel na kata makamwana bayaka awa pona ko bimana bino emsu na mbongo wa 10 euros ba 20 euros pourquoi bandeko batikaka ba France ba Belgique bandeko mibali po baya kozala na bino ko vivre na bino awa pona ko dépenser ba mbongo monete ba 20 euros ba 30 euros histoire wana esali mpeka na Grèce wana eza masolo ya Grèce ya ba 4 ans 5 ans n'habite so style lelo bino to bovandi aso ezo continuer non pona ngai déjà 4 ans 5 ans nazaki awa te naza innocente na makambo na yebi yango te nga naza na 3 ans makambo leki 4 ans 5 ans avant nga na oyeba ngo ndeni nazalaki te na yebi histoire elekaki avant nga te na kobeta réalité o nga nazo vivre lelo siko lelo awa na Grèce vie ya Grèce ya ndenge bozo vivre ndeni na Grèce na Grèce nazo vivre normal kola mutu nyonso oyo aza na poto naza na badroit na nga nyonso naza na mosala na nga naza na ndako na nga mondele afutelaka nga loyer na nga mwana na nga bafutaka ye badroit na ye donc naza en ordre lokola mutu nyonso ndenge aviva na poto nini ekomelaka bino ke oza awa me motema na bino bolingi kozala na bite bandeko baswente me bandeko mingi bamitika donc alingi kozala te vraiment lokola mwana poto azalaka alingi mwa planta kitoko tie boye te
moi elamba ya bien te alinga mitiki yabi tokobonga na kati tokobonga na France awa nanu bomitika do bosa kwa bana poto te na munoko bosa bana poto mais na komona boso mona ki bosa mona poto te nini salaka ke muta mitika alobaki akobonga na France na bina bande ko muso basi baba na olobaki nga ba plante nanga na bombi na ko chango kuna na kati wana eza selon mutu na mutu selon mutu ninga lingi na ya mitika na ye wana shwa na ye moko alingi netinga na yebi kina na poto na koma lipona ngona na mukanda na mitika ndenge nazala salite non on a selon mutu na yeso ka azana ye kaka mal soigné azana ye mutu sointe a continuer nango partout ceux qui a métier sointe est-ce que kuna ndia osalango pourquoi bokimaka mboka o bato bakimaka o pourquoi bato bakimaka ngo peut-être azana mukanda te selon nga keno akeni na ye azui na ye rejet akeni ko continuer vie na ye kuna peut-être kuna kozwa chance ko sourire pe azui mais awa po naloba keno bato bakimaka bon po na ngane tinga na kimi na ngate mena na lobela bato ba okima soko zotala ndeko moko boya zotala biso na mukili webike ngana okamwa kutwa bato ndenge vumatu ndenge bato babetaka lisolo ya Grèce na Grèce bakokuta mwa sa kitoko boyete na chemise kitoko pantalon kitoko elongi kitoko soin boyete ba yebi bino boza ko ba fi moko neti kaka neti en attendant bino nanu bokoma te nino oloba na serre moko boya salaki na ye awa bien makamunyo so bien mais akenda kokota libala moko ya ofele soki na bové soki na lion soki na wapi asundola mukanda na ye awa akenda na France pour que no souffrir de ça boka ngunda pona nga ya bandeko na biso oyo bazwa mikanda nalobela nanu basi parce que nga mona za mwasi OK bandeko na biso ya basi oyo bazwa mukanda ya awa bake na France ou Belgique ou Suisse bake babebisi mukanda bazongi te pona nga premier conseil na oyebisa bango bakoki na bango kozonga koya renouveler ba oyo babwaka ngunda soki babotole mukanda aluka avocat akodefendre mais ba mususu oyo keno aki akoti libala alingi aminyokola pona koluka ke na kovanda na libala na obota bapesa nga mukanda en tout cas moi je trouve pas la peine pona na mukanda na ke luka libala moko boy pona azwa su mukanda aminyokola bongo kwani pourtant na mukanda na nga déjà mukanda bapesi ngeza ya ngunda eza ndenge moko obazo pesa kuna so ngana kotika yanga na ke mi faire souffrir na libala to na luka eloko moko pona je su mukanda mais wana okoma moumbo okoma sous-ordre na poto na yo ye ya pasi awa musala ezali awa bozo sala ou bien bozana bino ka bovandi bien sûr misala ezali misala ezali bozana ba contrat minene nitinga moko nde naza boye na pesa ba tu misala oui na travailler na ba grec na pesa ka bango misala ezali ya ba salaire pe ya bien ya mopiko ezali soki ndeko moko ya mwasi ou bien mobali azo souffrir na France mais azana mukanda ngunda awa aso sala eloko te na France po moya sala na mukanda mutu yati bato bakomi lolendo na mikanda na bango ozana concert opesa ye oui na concert opesa ye pona nga tamusu bakanisa ki misala ezalaki te na ndenga kamena minute onde na oloba boye misala eza ebele ezoluka bato ba contrat musu zozala awa ba opesa nga tamusu mona mundela ebisinga lukela nga 100 personnes 100 africains baya ko travailler siko bino boza te bokei banani ba sala ngo to misala ezali bato nde baza te ya kosala ba oyela bakende kuna tozala mukanda oke kuna oke kovana na ata musu na ndako luka ta musu mukanda mute puta yo moko oza na facilité mndela pesi ngunda oza na facilité kosala misala wana to pofero ke vana ko sala simamu ozominyokola yo moko bosalaka nini na langue pour na langue parce que elenike eza makasi parmi balanga mokili ezali chinois elenika oyo ya Grèce na mususu na yebi te arabe ya passivement te bosalaka nde nini na bino na ba grec na pour na langue na place ya mosala na nzela na famille makamutu bozwaka mwa bacours ou bien bofanda na bino biloko abokanga milinga na français na portugais te neti nga nazwa cours na panda cours ya anglais na ya grec mwandam malgré na silisaki yango te mais nazo comprendre nini azoloba nini alingi mais mpona bandeko oyo bayebi ni anglais ni elenika nde déjà facilita biso traduction oza na traduction na téléphone bango moko bayebi mpe ke toyebi langue te babi oke baotya interprète moko neti nga so nazoloba elenika très bien baozwa nga interpréter bandeko oyo baoloba français déjà oyo anglais lokola azoloba anglais akompare deya nini ndela alingi tozomona elema oyo Michel Kombi azolakisa biso wana yo na kati ya stade
stade monene ya mboka oyo to rappeler bande ko bazotala biso ke Jeux olympiques au moment Jeux olympiques na mukili pour comme Jeux olympiques ndenge biso zaki na Paris 2024 donc Jeux olympiques ya mukili ali boso et ça la maki na mboka au Grèce ko lelo Jeux olympiques comme partout na mukili donc ba grec ba to basala Jeux olympiques ali boso to moni stade moko ya monene o bazo proposer biso élément wana stade wana bozo sa ni na kata stade wana pour na moni bana basi bana mibali boza na musala puis en plus bozo ka 100 personnes o ba grec ba pesi o luka ba africain ba yo travail bon na stade wana ezaneti bazolinga ba rénover yango ba réflexionner yango yango basinga biso ba employé na basi na mibali to ya to sala salaire eza ya bien musala ba pesi biso kuna ezaneti bana mibali babando balongoli ba salité to batia ba peinture biso basi tozo komba eza simple mais bozo zolango salaire na stade ya munene ya Jeux olympiques ya awa na kati ya Grèce a contrat wana ba pesi na responsabilité nango ato baza kuna baza na musala te baye a ba ko travailler si on comprend na salaire bazo pesa bino na banda kuna bino c'est que bozo vivre bien parce que na France on to tia maximum 1500 azo futa ndako ba 800 ba 900 atie provision asali bo futi ba courant futi bo amsatika na 300 €. Mais bino na salaire na bino banda kuna bino paye moins cher pour na kata Grèce soki des choses à maximum 600 €. Rose a même sur na 4 chambres 3 chambres ya futi là. Oui. Soza na 400 € na 2 chambres no ya minene salle de bain biloko tout na 4 avantage à Grèce ezanini na mutava na France na bino to na Grèce. Avantage à Grèce selon ngai ndi na tamboli na bamboka na tamboli na va na France Belgique Suisse ndi na tali na habiter Grèce eza bien parce que déjà vie eza moins cher banda eza na se malgré salaire eza moins na se par rapport à ba France mais vie na biso toujours vivre bien vie eza stable eza donc passable au salaire no au foot à loyer au fouti au tie dépenses na yo provision na yo mais au tindi pe mbongo na Afrique est-ce que le tokolo ba mutu pe akozwa vie na Grèce muta suivi nengo mona ka bana poto ba suivi bien sûr okozwa vie pourquoi bana Grèce batongaka mingi na Congo te ke batonga vraiment na Congo atongi pe bo senti immeuble yo eza ya mona Grèce oyo makambo eza ya mona Grèce mingi za bato ya Paris na Belgique batongaka vie eza normal to tongaka to roulaka pe on se ça makuna et salamaka bana Grèce pe batongaka qu'est-ce qui prouve que o eza belge moi na belge mtatongi to moi na ya Paris mtatongi yango eza mona ya Grèce te surtout totongaka biso tout oza na poto bozana différence nini na basi ya o bafana na ba Paris ba Belgique bino basi ya Grèce différence mo eza be complexe moko ezali vers basi wana complexe ezati pona nga complexe ezati soki nga mona mwasi naza boya na boya complexe ezati toza biso tout ndenge moto abasi so babito lata to lataka so babito to staff parce que complexe ezani tout toza basi so babito sali kelemba muziki to salaka complexe ezani complexe ezati toza ndenge biso no so basi toza ndenge moko lelo yo mutu akoloba ke poa ke ne France ou Belgique fois zela kaka ya na ye atindela ye mbongo ou bien bino moko pe ko luka mbongo na ndenge na mutu ye moko luka mbongo ne parce que musala ezali salaire eza ya bien oko luka mbongo na soko lingi okende na okazo ozwi mukanda te oko travailler okipe na mbongo na ona poche pona ba séjour na l'état oluka ndinga okebwaka ngunda différence est-ce que leo tongoloba ke bandeko baloba ke Grèce bato Grèce bato bazo babisa France Belgique est-ce que cause à la vraie que bino ba fille à Grèce so boye France matalana surtout que la mibali ya bato ko boto la mibali ya bato osana ki ndumba ya makasi désolé pour na terme mibali na bino basa ba voyou basa ba balingi ko bunda na banganda na ba boîte na makamutu est-ce que mutu awiti Grèce bato pe malonga pe basali ko moni ke au moins na poto bato malonga bazali pas David bato malonga baza ba oyo ezo dépend pas na éducation ya mutu oyo ayebi ke ye aza mutu matala na aza mutu ya désordre a continuer na désordre na tap ake na France atas a outi ake France a continuer na selon éducation na ye mais ezate ke bapa kolango bato nyonso non wala ngai vraiment na boyango ozana message mo oyebisa ndeko mo asakaka na Grèce mais azolinga oke musala te mais ya vandi azozela yaya atinele mbongo po akene Paris akene Belgique akene Suisse Allemagne oui na place ala muka tongo makasi ndenge yo la muka kawana pour kino luka mbongo parce que bon comment déjà eza poto oui ça veut dire il faut la muka
pour la fin du mois pour de la famille. Oui, conseil Zali. Tam Soussou, peut-être la difficulté à langue, voilà, je suis d'accord. Okende ko senga musala ba kopesa ote ba koloba no oyebi koloba langue de to la ni mais ba agence ezali nga na travers na agence na memaka bato ba o ba moni ki bazana difficulté on a na difficulté na luka na mukanda mi na ozwa musala te ba agence eza contacter o ba pesa o ba ko orienter ndenge osala po okende ko travailler ozu pe salaire na normal ba futele ba impôt na normal bongo na ezole kana compte na normal ozu pe CDD na yo oui. La difficulté ni bomona awa na mboka oyo. Oyo dérange kabino en tant que congolaise, en tant que congolais na mboko nini dérange kabino. Eloko yo dérange ka ngai tant que en fait na kolo ba congolais c'est final c'est ba africain nyonso. Moi ba difficulté za ka mike pona biso ba pona bandeko o ba bazana difficulté ya langue pona ndenga misala eza passe pona bango mais pona nga pour Nangaï, ça va. Pour ça va. Parce que ça qui est fort, il y a quoi apprendre. Est-ce que la langue c'est gratuit. La langue est gratuite, mais la langue est courte pourquoi? La ONG, la langue est gratuite. Mais mon souci, c'est que na idée na akende. Pour ça, les Arabes azala kuna awate. On peut apprendre. On a pas au coma. Pour s'en sortir, témoigner pour jouer sous exact. Donc, conseil nanga, bah oh bazana difficulté, bah classe et ophélie ça c'est gratuit, monde la autres temps soit foutu les sous. Pourquoi pas autant? Na moni mingi pe ba komi ko zonga, mingi o bakenda ki kuna, bakenda bakanisa ki ke France c'est la fin du monde, France héros ko ya kana nzela. Mingi na moni ba banonga avion, ba bani ko zonga Grèce. Oui, bande ko mingi bazongi, mingi vraiment bazongi. Na sali 3 ans. Sali 3 ans. Bon mukanda. Ukutu mukanda na ngelali. Ah ndeko. Bozo sala mabe. Soko moni koza kuna. Et que non olingo zonga. Contacter ta avocat que non ndena dans 3 mois mukanda na ngeko lala. Avocat ko lande le temps ko makata odi ko koma na retard a ko défendre yo. Okoluka ndenge nini o s'en sortir. O te balongwa na vana non, c'est pas bon. C'est pas bon. Lelo namoni ba misala mingi za kana ba île. Oui. Ni na ngweza kana ba île parce que ceux qui étaient ba touristes ba yebele ba congolais belé ba kinaka au travailler ba île quoi ba Mykonos, ba Santorino, ba kinaka presque partout on ni les kana na île ba misala ni les ka ko. Misala les kana île balingaka kuna ni parce que salaire est un peu élevé. Salaire à île na France c'est ndenge moko. Mais tandis que le salaire est à en antenne, il y a un peu moins assez que na île. Il y a un moment où on a qui na île. Les salaires basala kakuna, il y a des salaires à touristes. À ce un hôtel touriste à koya. Bango bazo yamba bango donc bazo zo soin ya hôtel. Na parcours na union soyo tamboli banda kulungwa Congo ti oyele lopoto. Soki ndeko mo azota la biso azana Bujumbura, Azana Angola, Bondia, Bandeko Angola, Balela Potofort, Azana Maroc, Azana Tunisie, Azana Égypte, Azana partout dans Mokili Mobima. Na parcours na yo ebike, na yo kinzoto malili, comme on ndeko mwasi abeta 21 jours. Ndenge to ebi bino mona mwasi fa sokola mikonyoso, sans sokola. Na mwana ya bébé, ya une année, mais andimi akota lisusu na boîte. Boîte ngo peza ya kotoboka lisusu. Do ba bambi yango ko bamba. Et ça c'est ka poso wane longwa. Mbala moko bozindi na bino. Botamboli 2 jours butu moi. Oye bokomi poto. Lelo so lingo conseiller ndeko mo azotala na mukili azana Afrique. Alinga ya poto na parcours yo mona. Oko encourager aya nzela ya mai ou bien oko bangisa aya nzela mai te. Pona nga en tout cas tam suna ko ba yake ya akomi déjà alingi biso to ya te pona nga na ko conseiller ndeko na nga moko te. Ata congolais moko ta ya na nzela wana. Pona nga on dit que bon pays aux alamoutés à mabé laxi que yo komi bandi ko mususu batikali donc yango nozo empêcher bango ba retour na pe que pourquoi yo kufa kité biso le to kufa réalité oyo nga na moni réalité oyo nga na moni au conseiller mututé na beti nyonso te mais histoire est tellement profond na ko conseiller mututé na bendi bango matoyi donc congolais moko ta ya ayati ba violer ça na banzela on bien ça na normal bien sûr parce que violer ba tupe ba na basipe bien sûr. Ceux qui ont longola bino bilamba bino tuna basi na mibali na bana batiki bino la tenia chocolat.
pourquoi pas bazelete au fond de pas nani idée dino ya olongola bino bilamba bino nyonso bino boya ki bopesi mbongo ya voyage ba comment na niveau nini ba na olongola bino bilamba bino nyonso basi na mibali batika bino pota mususu ki na lobina loba nyonso bako ba yaza déjà kuna lingi na pesa ka si réalité akolongola bino tu papa mama na moi ta musu boza famille bino tu na tenya chocolat fimbo obetami surtout mibali o batiaka ba lox ba kanguna na lox na ba tout ba tout tayo ba benga ngo banini kompona ngo tout azo beta bino si sifika moi mbalaza na lox ko beta mama be moi si o na kosani ko kangama nde ba bwaki mwana nga ba becho na sako kangama na yo nenzela bonga na conseil mutwaya non na ningi yango te na boya yango vraiment donc na conseil mutu te bayati donc on remonte balukata moyen mususu me baya na nzela wana te oui bato bazotala presque mokili mobimba na chaîne Congo Révolution histoire na yo en tout cas eza histoire moko na bakonzi ya mboka na biso bazotala eza vraiment choquant vraiment makasi choqué presque bato tout olobi ke congolais moko te aya olobi te ke o mwana mobali mwa mwasi te obi congolais moko te aya na makambo yo monaki ezali mawa kotika ndeko baye famille mobimba po baluka po to me botiki bango mutakala papa mama papa zomona bolumbu mwana ya mwasi mwana zomona bolumbu ya papa na ye bazobeta papa na yo na misu na yo mais osali loko kosala te po place boza retour ezalaka te pourquoi na mai wana to suko na biso tawa soki baye na bino zamba bokomi devant mai bo pourquoi mutu so sengi na zonga na sundola moko pourquoi bazonga te okozonga te okomi déjà ozaki engagement wana okokatisa ba mususu na zonga ozonga to komi déjà o matamai okoma bakomata aloko ba oba bateti basali bino sabotage wana ba passer o ba neti ya mindele basali bino sabotage ta musu bateli bino monteur eza ya bien te bokeka un pas deux pas Elise katani Elise ezaka to etikali mibale botambo ne bokende mais katani bokende botambola ata 1 heure du temps te esenga bosinga ka secours ya bakangi bino so bokotika show na bana na mikolo na okotika show oyo yibite mais ovandi quand même na ka show 3 mois mikolo ngo so ba refoulé famille no balia kambongo ya pasi ya famille no so bazolia mbongo na yo il faut balia ka malembe balia ndo yengete po oyo monaki eza passivement ngai c'est parce que nazaki mutu makasi grand frère nanga Noël Botamba na kati ya France apekisanga grand frère nona Noël Botamba Botamba oui Botamba muta aigle dernièrement toi il est na Bruxelles ouais apekisanga ko ya nzela wana tenga ka tetinga yozo na poto opekisanga na oya na sala effort na kisha fandi wapi na Kasavu oui. Côté va mettre Dodi Chung côté wana en tout cas biso to opesa yo kaka osadi na poto yo mo polingi poto na yo eloko mususu ya koyebisa yo osala te kaka courage na yo lingi poto nanga parce que nzambe atenga na poto oyo yango na oya Grèce yo lingi ka Grèce lingi ka awa ya solo siko ba France okenda noka ba faka denema na mona ko zaki na Bruxelles non oui nazaki na okenda ka obeti tout na beta ka tour na zongi mais ba opeso respect soko yi oui ouais osana bato opesa mbote to komi na biso presque na suka oui na ngaki na pesa mbote na ngana pesa mbote na ngana mama Viviane Bolumbu na Alvin na kati ya Merkis na ngana pesa mbote na mususu na Pakipo aza na France na Kevin Mobutu na Pro Credit Bank na kati ya Paris. Sili voilà merci na bande ko botala ki biso presque mokili mobimba bolandi soir to yaki na sous place makamongo et salamaka place makamongo e bandaka to mona ka mutu na Paris aso régner mais place ba bimela kande ezalaka awa en tout cas biso to pesi yo merci na yo merci na to pesa mbote na Aminata Bolumbu bonsoir moi sikitoko na kati ya Grèce Aminata Bolumbu akoli awa atangi awa eleni kana monoko neti na film donc yeso zo balango oso kavuma bien merci na yo merci na César Botingabi ozota la biso maître Chiwara awa na kata Merkis ba play nyonso ya Merkis ya mboka oyo ba kolomboka oyo mboka na mboka ezalaka na bakonzi nango base nyonso ya Merkis place bozali to pesi bino bonsoir place bozali bozota la biso mokili mobimba elada ezali mboka na biso Grèce ezali mboka na biso to ko céder na eloko moko te complexe ko salate mutu na mutu abate la poto na ye tolobaka boy soki nzambe azongi te tozokutana mbala sima kimia na mabota na bino ciao ciao
MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.